Et voilà, I'm back. This is your man Elam Cecinetti. Vous êtes ici pour la première fois. Subscribe to my channel. Hier, j'ai suivi l'interview. Il y a ambassadeur, il y a Rwanda. Ça m'a beaucoup interpellé. Et je me demande la question. Musique, mtezo sala kibiso to avancé, ou bien c'est les pays qui nous fait traîner, ou bien c'est la politique qui nous fait traîner. Est-ce qu'il y a un rapport entre la musique et la politique? Il y a un rapport na bato bazo kufa na beni na musique, il y a quoi? Il peut sa réponse ah tango za ok nous a sunda tango te. Alors ce que zo bunda sa combat malamu il faut y ça pour kozo ko bunda. Ce que yo musique betite est-ce que bato bakotika kufa na beni? Ce que musique beti bato ba continuer kufa na beni? Ce que musique katani bato ba continuer ko lia bien? Ce que musique zate bato ba continuer ko sala misala? Ah la bande ambassadeur Rwanda peut se ba réponse on a tout hein boza mayel. C'est-à-dire il faut qu'aucun des classes botinda ba na classe botinda ba na ba investir, il faut tout investir na mboka. Celui to ko investir te to ko avancer te. Mais Fabrica ça a un problème ba combattre ba lingia betate bishop on peut rien faire. Mais to yo ka bandeko na ba déclaration na bango chacun a donc porter pour na ah tokoloba nini mitu ebele makanisi ebele bato mosusu baya mitu minene mais na kati eloko eza te à suivre. Alerte peuple congolais, toza awa na Lyon, toza na Lyon déjà bozomona match eza makasi. Donc Fabrigas alingi asa la couverture na sima ya ndeko na biso Pati Mbengani. Donc Pati Mbengani réellement ceux qui eza yone muto sala sous couvert wana mon frère, moi je t'assure que ça va pas passer. Donc, tous allez bien mobiliser, besoin na batu bazali belé, tous allez mobiliser. Na minute tous qui est déjà place jusque la femme gana la PC saleté, tout le monde a robé tata. Alors, tous sali si la politesse, tu dis que parti minga na robé talelo, mais son mono, hein, le col a lui ça la soki le roni noana, aza la courage ya retombe la voix. Donc le lobo regretté ce moment de benage son monopena a zubanzete pena donc a betami parce que ah match ça mabe mon frère Pati Mbengani oza jeune moko vraiment to ngaro mingi oza un grand combattant mais ce qui le lo okozala po o trahir combat na yo eza malamu ti bazo manipuler yo donc bato bazali vraiment bato bazali lelo awa le roi de Bino que non Bokosala Bokosala vraiment on est là tous à déterminer ah tous est là la minute tous qui est là nous place en Pati Mbengani Robeta le roi doit l'autorisation mila yebi tous qui est là place au Pati Mbengani Robeta donc cela veut dire Robeta telelo ah donc lelo peut Robeta te mon frère parce que to bengi yo na ninga molamu to bengi to solo na yo ah donc yo peut faire les autorisations na yo ah on ça la organisation au couvrir Fabrigas na simana yo donc conseil des athées Fabrigas la qui ça sali yo ko beta hein la qui ça sali yo ko beta que non les lozo beta hein maman de boulonné vraiment faut passer un message là donc nazolo ba ke vraiment c'est regrettable de ce monde modèle au ba congolais ba so ko trahir mboka na bango yo Pati Mbengani on solo na biso bien on lobi que oza combattant mais no lenga na yo solo bilawana ela siti oza combattant alors ozo passer biso mutu na yo ya sa meli zododo awa na ko finga ka biso boye ba kango ke biso zo koma bisika wana okolakisa biso épreuve nini autorisation nini oyo sana ngo po beta obeta musique na bisika wana alors Fabrikas azobeta azoya na sous couvert na yo donc tozoya wana ko bolobaki ke baza mukie tokolakisa bino ke bana wana bazokufa na kati ya Congo ezali bana biso tobotaki alors soki bino boniko lakisa biso ke bino bozana besoin distraction biso na sabino ke awa tozana besoin distraction te yo fingi biso babola mama na biso il faut yeba ngo okeba yo dans ce mono wuta na babola mama na bino wana wuta ba ya mama yo to finga nyama oza bayele to na zoba mobali bozana poto me bozana biloko te ba Rwanda bazomotela bino mboka bakizengi tozoya na terrain tozoya wana yo Pati Mbengani tozoya na terrain lelo boko vivre biso bino bosala ba mboka oyo bato ba millions de peuple bazokufa o bandeko bazokufa na est bino bozosala ba mabele tozoya na kata terrain wana tozoya na kata terrain boye ba lelo ba mama bakosimba bino lelo na nzoto maman de boulonné a très déterminé lieutenant colonel le message il ne ça voilà est-ce que bazoyoka yo bazoyoka yo mbote
ete bandeko nyonso na kati ya YouTube non Facebook toza mpona mobilisation tosombi mpe babillet maservice babillet wana eza na adresse te epi adresse bakopie adresse ya double mix c'est déjà discorde donc producteur ya Fabregas aza nano moyibi oza na problème na leta ya mboka oyo. Voilà, donc toza awa tozwi bapisi ya sale pasa kobeta mais toza na concert moko awa na Lyon ya ndeko na biso Pati Mbengani eza lelo nasololi na ye naete biso kokitala sitasi Fabregas akoki koya kuna te ata meme pake évite po soki aye wana biso te kopanza soire na yo donc message na ngai nazobenga bandeko nyonso non mais ndenge eza wana wana susi ya mboka te wa bandoki wa bakolabo emona sikoyo wa bandoki wa bakolabo biso tozoya wana sokosana beti se bakata biso soka te biso sokosana beti se bakata biso soka te tozoya wana merci somono tozoya wana. ok maître message okoki kopesa po plus de 2000 personnes baolanda na moma oyo. Merci. Naza na message opesa te ona ina lobage non concert eza te Fabrice arobeta te bandeko kozala calme tozokende kuna oyo aza makasi ya mobali tokutana kuna omeza te tozoya. Merci beaucoup bandeko na ngai j'espère que maître message okoki kopesa po bato baolanda yo. Bon en tout cas naza mingi ya koloba te yoyebi kaka mama Congo d'abord bato bazolia mbongo kuna ya makila bazoya baya koambie biso mais bayeba ke toza na bango face biso toza baoraga ntango tobimaka tosalaka jete biso nyonso ayebi o maître babi grande puissance boyebi to petit wana Fabregas akobeta te akita mata tozani awa partout akozala tokolanda ye. Merci. Ok, merci beaucoup.